Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo tiko la biso pe ba auditeur na biso vraiment ezali esengo mingi nzambe apambola yo. Bandeko ba bolingo kaka pona koyebisa na bino ete boye bakayango ete makambo oyo ezali koleka lelo na Congo nzambe nde azali kosala yango me mingi bazali koyeba te. Yeba ete Ngwanda azali moto oyo azali moto mabe. Pona nini bandeko lelo Ngwanda komi koyebisa na batu na ye mwa ba mvunzi na ye bandeke na ye ya mike mike ba benga ba mvunzi na mwa radio wana bazali koya koganga pona koluba ete tolanda biso ne su papa Zamboko Atumba papa Zakombo Atumba quel papa Zakombo Atumba bino boyebi te ke lelo tangu bino na radio wana bozali koloba ete bato nyonso tu oyo bazali na Congo soki tozwi mboka tokojije bango me boza kosala bere boyebi te ke lelo soki badossier lobi efungwama na Congo oyo bakojije bacriminel boyebi te ke moto na bino oyo boza kobenga papa Nzankobo Atumba soki Ngwanda boyebi te ke ye nde moto akozala juge le premier bandeko boyebi te ke baliwa mingi oyo baministre ya Mobutu bakufa boyebi te ke ezalaka planifié na Ngwanda bino boyebi te ke dossier ya Ngwanda soki babimisi yango balobi basambisa Ngwanda lelo boyebi te ke kozwa bambula na bambula bokanisi mpo Ngwanda lelo aza koganga libanda ya mboka aza koloba n'importe quoi nde bomona neti bomona nde Ngwanda nde mutu un criminel un sanguinaire comme Ngwanda bandeko lelo aza koya kotalisa bato na bafoto ya lokuta mpona koloba ya botala ndenge basalaki me bandeko bino bosi bomona mutu nini oyo mowei asa kufi tika ata ndenge balobaka ete nzoto ya mowei barespektaka yango me bino bosi bomona mutu aya azwa nzoto atinda basoldat na salle de mort bakende bapanza nzoto ya mowei mpo kaka balongola foi na nzoto ya mutu mpo nini batrace ya poison eyebana te oyo asala pona monsieur Bielo na bandi ete famille ya monsieur Bielo esika bazali bakoki kotémoigner likambo basala pona papa na bango boyebi Ngwanda bato bonia bana boni atiki ba orphelin kuna na Congo oyo lelo bana bazali kotelengana oyo bazalaki pe na esengo bavanda esika moko na bapapa na bango bavivre pe esengo bandeko avant ya koloba bamakambo mosusu il faut boyebaka il faut boyebaka tala soki lelo Ngwanda nzambe alobi alfungola bato misu vérité penza yebana ba opération mosusu bino bozo komona na côté ya est bandeko ezali ba plan oyo Ngwanda azali kosala na bato ya mai abokende na village bo bakokende bapie babomi bato bazwi bakangeli ba photo batindeli poto tout ça toyebi yango me bandeko ndenge kaka balobaka ko bolinga te kokanga misu na bamakambo mosusu babiloko mosusu bozo kokangela misu lelo lobi ata lelo mozo koloba soki bapesi biso mboka bokokende pe na mboka yango bokomi koloba soki toyebaki eza babiloko yango Mobutu na Tshisekedi basali complicité mpo baboma Lumumba bayokani oyo akosala 5 artikeli moninga bazali na esengo balobi tokobanda kokende bien mais yaki kokoma ntango Mobutu akomi kotia Tshisekedi kale mais master mais tikelanga mpe ndenge toyokanaki Mobutu akomi kotia kale bomoni ndenge esukelaka bango ndenge lelo bino bana oyo boza bamvunzi oyo bozali na radio oyo Ngwanda asali oyo lelo boza koganga lobi yokanisi soki Ngwanda kuta bandaki koboma batu minene basalaki pembeni ya Mobutu mpona kosala bamakambo ya mabe oyo azalaki ete ayebaki ete bato wana bayebaki bamakambo na ye ebongo yokanisi yo mwa mvunzi oyo lobi soki Nzambe alobi ete bon nazongisa Ngwanda na bokonzi Ngwanda zongi na bokonzi yokanisi Ngwanda akovanda na oseko na seko yo muto yebi basekele na ye me akobanda kolesa bino bapozo bino boyebi Ngwanda malamu te boyebi Ngwanda malamu te bandeko ba bolingo ayi moment donné tolingaka te kosalaka makambo mosusu mpo na loyenge mpo na plaisir mpo mokili mona biso mpo mokili loba tala bato oyo bazali koservir Ngwanda eloko azali koya wana ndeko fungola misu ezali intérêt te ko mpo bazwi mboka ndenge azokoso kala te bakoextermine bakongole nyonso tu batika babiloko pamba bandeko
Les longs bandes lingi ko yeba ete ba étranger bazali ko kamba na mboka na biso. Bandeko. Il faut que zwaka moto o na maloba na ye pe na ba geste pe na ba acte na ye. Bandeko. Mobutu asali na Rwandais. Bizengi mana. Un Rwandais. Un Rwandais a commis même copé sa loi na kati ya mboka Mobutu vivant. Et pour asali ba décret loi pour reconnaître ba Rwandais na côté à est ba zo ba nationalité. Est-ce que zali kolobela bino le côté bino bato ya mayele. Le longwa na komi kokosa lokola Mobutu azali komi kokoso. Oh biso ni sto silika na likambo wana et pas ça koloba kasi kokufa ya mboka bandela ki sika wana. Bomoni ngwanda azali koyebisa bino ba makambo indirectement moto o azali moto ya mayele. Tanga koyoka ka biloko ngwanda azali koloba directement à se retirer. Yangana tozali ko féliciter bato oyo ba se retirer auprès ya ngwanda ba lingi ko tukozala pembeni ya ngwanda te ba monete ngwanda azali aventurier bato wana nde ba sosoli nde moto na bango azali ko sala. Bandeko ngwanda azali moto azali ko coopérer na bato na kati ya pareko mais azali ko kende ko sala ba coopération na bato mususu bato na ye o bazali ba droit droit bazali ko yeba te. Mais lelo soki communauté internationale to CPI et le bien là de l'angbanda bakangai mais boye biteke na bino bato nyoso bazali ko ganga neti bazoba pembeni ya ngwanda bako lokota bino neti bataba point de temps procès ya ngwanda ko banda komi ko sate ba mona ka bino nyoso to bazali pembeni ya ngwanda ba makambulu ba n'importe quoi lelo bakangi général Munene Kunati ngwanda salini akongo bimisaye bakangi moto na bino oyo azali na Belgique awa moto mobimba bakangi na Belgique mais bozo yeba te na prison ni nesika azali ngwanda zo yeba te na prison ni nesika batie o nokongele esika batie na prison ba yebi même pas ngwanda mtalo baga yebi ba makambo ebele mais yebi même pas na prison esika azali batongo na radio na bango bakomi koloba ete et prison ni nesika batie to yebi te soki pe na Bruxelles soki pe na wapi botala nana bozo mona nde bazango manipuler bino ba peuple congolais bolamuka botika bozoba botika ko se distraire pona ba masole zanga tina ya ngwanda le terminator un criminel bandeko ngwanda zangi lelo 2000 € pour apesa na mama oyo Arma Tungulu pona tolo ba pe tala ba leader wana likambo Arma Tungulu tala ndenge ba oza ko assister mais bo abandonner lelo komiete ba komi ko pesa ba annonce moto bo programme ki héros bokomi ko lutela yemba mbongo ya ba miette obo pesa 1 €, 5 € ba nini po ete akende ko sisa makambo na tribunal ezali pasi pe mawa ba congolais makambo biso tozali koloba bokanisaka te tozali bato ya maboma mais ezali soki ovandi okanisi ete ya bino ndeko ekoki kozala malamu soki yo moko okanisi moi c'est Arma Tungulu osali eta musu dona ndenge na yo oede mais soki ekomi ete ba opposant congolais ba komi lelo ko ganga non tout ça la cotisation point ete to kokisa 2000 € moi c'est Arma Tungulu akende ko futa wana ezali penza humiliation totale alors pour la koyebisa bino bangwanda nyonso tu bazana bango na bambongo te ezana basini ya kolakisa bazana bango na bambongo te bazaka bato moko o bazotinda bino na ignorance pour lobi biso bazwi bokonzi baye bandenge nini ya ko s'enrichir te bisaki bino te mbongo ya ngwanda nyonso tu esi edinde kota mai bokanisaka neti biso tosalaka bamaseki toyebisaka bino te ngwanda aza lisusu na mbongo te ezali pasi pe mawa bandeko ba bolingo boyebaka yango ete ngwanda c'est un criminel alors tango bino bozali koyela biso ba masolo pona ko bimisa ngwanda mosantu mais tozali ko apprendre bino ete boyeba yango ba bato oya boma to o toza kotanga kaka bato moko ya minene oyo bayebanaka ke bato kutu ya mike o soki tango mususu ndeko oyoki ba masolo papa botamba za ko beta oyoki na mawa mais bato ya minene aboma numéro 1 colonel Mbo boyebi ndenge lisolo de to ko beta ndenge aboma ye après cardinal Malula boyebi ndenge ni opération salamaka ndenge ye na Mobutu ba planifiaka na ndenge ke ko boma même nani moto mama o abandai ko sala théâtre monoko po ete ye ba ki mission wana ndenge nini elekaki
Nzondomio, poison. Colonel Bazolele, poison. Ambo, Franco alia poison et puis ba injecté sous makila ya sida. Général Mayele, yemoko tango a commandé ki banini yana zalaki na bureau ya Général Njimbi na Kanchachi, aza ko commander to yebi yango. Adjo na ye Monsieur Bielo, nandenga tindaki ba commando ba kei na clinique Ngalema, ba ke ko panza ye libumu, ona ko bimisa, ko longola ye ba foi pona ko boma ba trace ya poison. Alors, bandeko, bino batu bozali ko ga, pe bino batu bozali ko loba. Ngwanda nini yo bino bozali ko linga ko bimisa mo santu. Avant ko loba makambu, il faut ko kanisaka. Il faut ko kanisaka bandeko. Ndenge ezali wana, ba makelelo bozali ko sala ezali na yango pamba.